Cause ya séparation na bineza parce que nani ndeko Nathalie asala ki featuring na bon exactement ka cause wana karate zaki pe na makamususu ke tango esala mi bongo akomi ko yemba ale satana eko kota nasi bozola na ngai bien satana eko kota na porte na ye ki amoni ke eloko epekisa mela ki bango moko na bongo sali yango akoti tanga koti to komi susu ko yoka na malamu te ke yo sali boye nini satana eko kanga leki na biso matoi e komi ke soko lobeli ye likambu ke Nathalie to sala boye non ngala ko sala eloko na ngaboko boye na babengi ngala sala featuring na mutu songolo sko to loba no epekisa meki ko sala likambu wana esengi totuna na molimo pona nini o sala likambu wana omoni mutu azo kabino sute satana aka mbangu bandeko na ko kanga matoi abungisi yo mayele ozo basu likambo zo sala to komo sala makamu selon ton cœur pas ainsi dit l'Éternel siko wana sko nzamba sala nini atiki siko azo tala est-ce que boko zonga na bososoli ou boko zonga te ba nini nungwe koti nasi bozola na komi non ngala keibo baba siko tunga kutu na zala ka leader. On peut dire aujourd'hui que Nathalie Makoma a la fierté à famille Makoma na musique ya komi nango tozo mona ba piercing et komi kutu ndé ya somo ya somo non eza fierté te asa la fierté te non azo honoré ou bien azo déshonoré non toto mona ba photo mo etamboli ya mobali ya Nathalie babi Nathalie mtakanga ki photo a poster on la internet surtout que bino boza c'est mec je crois c'est mec voilà bah c'est mec comment on a photo est-ce que on les a qui milimo mabezo na ndeko na bino tendengeni oui bien sûr initi kuna loba mingi ouais c'est le longa bomoni ngai se pengani boyeba ki na yembela nzambe na filmer mobali na ngai azana douche ou bien azana na cuisine alati kilote amkuse pourquoi na faire bon comprendre ba moke pengani atengani d'accord ko sali kambo na te mais na oyo sabino botia na prière ndenga komi ko ya grave boka nsate ke za volonté na ye eza yete mutu soki apenge eza volonté na yete non Nathalie onga na yebi nzamba tinda ki biso na likabo na prophète molimo na nzambe lobaki na prophète eza Nathalie o wana to sala makamwana OK bandeko na eza yete Nathalie aza motu oyo nzamba tinda ki pa yembela ye ayembela mokilité bosembo soki balobino ke malade oza ko bela diabète prostate barin bakambe belebele bo sala sacrifice nzambe alela nzambe yo kamawa en tout cas ndeko na bo douter na ngote za vraiment kamba solo na sala ki ba sacrifice ndenge na ndenge na lela ki vraiment na makolo na nzambe toujours nazo ko rappeler nzambe na yembela ki yo nzambe o asali na kati nzambe to benga ngo miracle nzambe asali lolo to betana maboko amen waaw nzambe asali lolo miracle na maladie non malade soni za non nzambe abikisi nga maladi nzambe abikisi L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Eh bien voilà, bonjour fidèles internautes, vous qui nous suivez, vous qui nous captez
en scène à ce moment, depuis Paris, depuis Londres, en train de suivre cette émission. Restez scotchés, connectés en même temps sur nos antennes www.africa LNG TV. Comme vous le savez, cette émission a été toujours conçue par vous. Une émission de référence, une émission qui vous ressemble en même temps, une émission qui ne cesse toujours à vous donner l'information sur l'actualité musicale. Comme aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons devoir recevoir notre invitée. Elle est déjà dans le mur. Avec elle, nous allons quand même de parler tout sauf rien. Avant de présenter l'invité, j'aimerais assez que ça déjà vrai ou un peu partout à travers les pays, à travers le monde. Donc Willy Mouchen qui nous suit en ce moment. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, j'ai réussi pour vous invité pour l'instant Aza active ou Aza activité, mais trop solo c'est vraiment Aza active, mais elle est dans le mur à la personne de Pengani Makoma. Avec elle, on met un peu de solo tout au long il y a émission Nabiso, Jardin des stars. Bonjour Pengani. Bonjour. Bonne santé. Ça va par la grâce de Dieu. Voilà, par la grâce de Dieu, bonne Kinshasa, bonne Congo. Congo eza malamu, mboka bakoko na biso, ça va. Très très bien. Ça va. Et là, on a moni qui a changé, bandoé. Bon. Ça fait combien de temps aux Zungelabiso? Ça fait longtemps, mais nayaka nanga mena coucou hein. Nayaka na coucou na robata mamuke, mais les nayaka moi 3 fois ngo déjà au 3e fois. Nayaka na coucou mais on de lelo ko yana nga boye inanga ya sikonde monani bo na caméra. OK, là c'est très très bien. Alors avant tout quand on a vite ma solo na biso, j'aimerais c'est que toi na bato bazu occasion otala aujourd'hui. Oui. Qui est Pengani Makoma? Pengani Makoma a Utawapi, à Salanini, Tazanan. Peut-être na bato ba ebioté hein. Pengani Makoma azali mwana nzambe na yembela kanzambe. Voilà, Pengani Makoma za mwana nzambe. Oza mwana nzambe yembela kanzambe. Amen. Alors, la ligne a avancé rapidement là tout nayo. C'était passé comment? Une famille chrétienne, tout le monde a bien embrassé monde musical, oui. C'est ce que je peux dire. C'était passé comment pour embrasser directement monde musical. Parents bazalaki orienté qui dans la musique. C'était passé comment en fait? Pour se retrouver dans la musique. Nakokoloba Makoma et bandaki tu banda tozaki bana mikiem tozalaki ba yembi na église to bandaki liboso kozala ba majorette na kobinela nzambe bana mwa mike bazo yemba bolati bagan tout ça là tozali bato to sambela na église de Jésus-Christ d'esprit de vérité bima. Maman na biso akolisaki biso vraiment na liloba na nzambe alakisaki biso nzela na nzambe biso to bandaki bango yango banda mana muke tangu mama biso amemi biso na poto tokomaki ezaki na église na bima na kati na Allemagne botama na Congo na bamemaki nga na poto na komaki na 7 ans na 7 ans et Nathalie abotama wapi? Nathalie abotamaki na Gabon. Voilà. Na 82 na 1982 abotamaki na Gabon. Maman na biso amemaki na 3 mois Nathalie na 3 mois amemi na Paris na Paris si malango ayeko koma Allemagne na partie ya Allemagne na Allemagne nde abengisi biso nyonso to bandi ya Aduma kei ya Tutala kei ya Martha kei si mangape na kei ngana zalaki na 7 ans na tango na kei na poto. Maman na biso na église kuna azalaki mama moko ye azana bana ya basina ya mibali moi ebele siko ezalaka na bastei bayaki ko pa ya maman ko yebisa maman que est-ce que bana na yo bakoki ko yembelaka nzambe na chorale pour chorale ezo manquer ba choriste bazalaki te pasteur yemoko azo yemba ba drummer de pianiste bazalaki te na époque wana ya Aduma ayekolaki déjà ko betara piano aki na piano ne moko ya jouer ya ndako e betara bien te mais azo mekaka ya dia tout azaki makasi mingi na drum ya Martha bador beta mbunda siko tango pasteur ayeko tuna mama likambo wana bandeko na ezalaki nde etinda mina nzambe ndenge etindaka pasteur ayeko tuna mama na biso préparation déjà ya nzambe plan ya nzambe si ma biso nyonso tout okei koyemba
tokomi na chorale mais tozalaki na koyemba na chorale par force maman na biso babeki koforce biso mpo tozalaki bana mikie ngai na banda kolingana sakana Nathalie azolinga sakana ya Martin baolinga mpe basala makambo na bango oyo mosusu mais mama forçaki biso abandaki koyembela biso soki boyembela nzambe bozobeta bainstrument ya seigneur bino bozoyeba fille bozoyemba bomona nzambe akofuta bino eloko nyonso tu bolingi sikoyo ezalaki eloko abandaki koloba tonde kokomprendre yango te mais na bomwana tonde kokopane ke akofuta biso donc bavelo bakita likolo nga bana popi nana 7 ans naokija ba 8 ans ba 9 ans tobandi kokola mais nazomona ke bana popi bakokita na se bauta likolo donc nzambe po mama lobi nzambe akofuta biso donc langage wana ezalaki mpona kobenda biso po tokanisa ke nga na ndoka sensu mbongo euta na likolo ekitina po so bajoue voilà sikoyo nazoyemba na mongongo mpenza ezobima Nathalie azoyemba po tokozwa lifuta nango mais mama ayebaki technique ti toyei kokonda na liloba tokomi kokomprendre ke koyemba wana mama ndo bafuta biso elobi nango teke bajoue kouta likolo sima prophète moko ayi koloba na mama na église toloba yango mingi te ezali vraiment za chance ndenge otuni so question otuninga question wana donc ngonga nango ebeti donc prophète wana ayebisaki mama boye abi na mama ke bana oyo kobota bana oyo oza na bango bazali bana moko ya molimo donc bana moko baza etindami na nzambe mama na biso tokendaki biso nyonso tu na kokuyoka prophète ainsi dit l'Éternel ngai bayaduma biso nyonso na papa na biso na mama na biso prophète ona aza koloba azitanga lobi ke bana oyo bazali bana na nzambe nzambe aponaki bango po bakoyembela ye bakotambola mokili mobimba akombo na bango akokomisa kombo na bango munene génération bakoyeba makoma bakoyeba famille na bino bakoyeba bana na yo na loyembo mais akotinda bango na look moko bakozala nango look wana ekoshoke bato mais ezali etinda melo na nzambe potango look wana bakozala nango ekotouche bato mingi et puis bato oyo lolenge lokola bana nonde bakozala bango bakoyibelema epai na nzambe mpona koya kosambela mpona koya kokumisa nzambe na faso bazali mokili ekoboya bango mais bakoya koaccepte bango mpo bango nde bakozala basali na nzambe ya solo siko biso totalani papa nanga totalani ata yo moko toabana mike prophétie voilà tango zoloba bongo biso bana mike toomona neti prophète yango azolekisa so fallait tokende kosakana au contraire abandaki koloba makambo ainsi dit l'Éternel toabana mike mo totala mama biso totambola mokili banga na okende États-Unis mokolo nini amona mokebo voilà yango wana ezalaki professeur bimaki na prophète na nzambe ke totambola ya solo mpe bandeko nanga totambola mokili mobimba nzambe atambusi so partout et puis na luka lobaki na tango wana toye na luka wana te mais tango nga nakomi kokola papa nanga nakomi kokola nakomi kotia bateinture donc j'aimerais c'est que toi d'abord parce que vous savez pas mal des albums où est récolté quand même un succès en gros je peux dire l'album comme Jesus for Life oui où peut récolter vraiment succès en gros est-ce que vous en avez un bon souvenir l'album voilà parce que on peut dire ceux qui babino à partir album yango wana nde na lobi bayeba biso à partir album wana donc nzamba tombola biso na album wana vraiment makasi tokomaki kotambola mokili mopimba likolo album wana bamboka o tokomaki toyebaka teke tokokoma place wana mais selon ndenge professeur bimaka totambola mokili mobimba tanto akibana mike toyaki kososola yango après ke nzambe o alobaki yango wana yango tozotambola tokende ba Niger tokende Australie tokende partout Nouvelle-Calédonie tokende Haïti Hawaï, Togo, Ghana, Nigeria, partout au Kenya et puis ba concert yaminene oh ba stade des okotonda tango wana to akina habitude ko tiango te ba YouTube na tango ba YouTube ezalaki te donc to beta ki vraiment ba concert ebele to mona ki ya solo soki maloba nzambe kiti soki ekokisami nanu te moye zonga te il faut kokisama bilaka na nzambe kokisama nzamba komisama. Voilà, bilaka na nzambe ekokisama, nzambe pe akokisama. Et voilà, avant to kotana na maramususu, ou zongisa biso image, donc c'est vraiment image parce que bato balobaka penganya yembaka. Ngale nazo kayo na kala nazo kayo zo yembanga no ba. Moi si voix makasi boye, akupanza voix boye. Ezaki magie, ezaki comment donc voilà. Sorry la seki. C'est un peu drôle là.
là aujourd'hui ma maman a orienté bino ceci cela c'est un peu drôle na famille moko boye auto benga ba musicana na ba musicana oye côté à Nathalie elle chante pas mal chante très bien yo pe côté pengani aux en voix moko très belle c'était passé comment ba voix na bino ba mère voix na bino wana na même famille ezaka nzambe likabo nzambe kaka po ntango alobaki likabo na ye na prophétie ke tokoyemba tokotambolaki mobimba nzambe pa préparaka abalobaka nini na français soki apesaka lipambo na provision akopesa te loko okauki atiki yo kaka bongo donc nzambe apesi biso vraiment likabo wana ayebaki ke apesa biso mpe na voix na mayele ya molimo na mayele ya bososoli. Voilà un acapella na ba petit morceau oyo bato ko se retrouver encore pengani na yambia na plateau nanga hata bafingi ngai hata batongi ngai wana nzembo ya album ola hola ole hola hola he hola ole hola hola he hola ole hola hola he Jesus for life so kimo nabe nakotala seyo nakosimba kaka kombo na yo Yesu nani kananga pengani nako zelonga na kombo ya Kristo moko osokite mopepe nabe nakotala seyo nakosimba kaka kombo na yo Yesu nani kananga nako zelonga. Wow. En tout cas, ça me rappelle encore très belle époque. Hein? Donc, très belle époque. Au bon marquant époque Nabino. Merci. Donc, ça nous fait vraiment beaucoup de plaisir. Mais, dans le moment où on a Pengani, Bouyaka bien, succès full. Et comment écoute tout combo ya famille na bino ekomi na biloko ya kolia je me rappelle encore ekomi kutu ba fille soza na poitrine bazo benga ye makoma donc l'air bana ko yela bino parce que toujours occasion ya babino ke loso boye ba benga makoma et po evimbaka mona mwasi ba benga ye makoma l'air wana ko mela bino c'était comment ezaki vraiment comment tondai ko seka parce que comment ba gotia loso makoma po evimbaka tondai ko seka ngo tozo kumisaka nzambe zaka mokano na ye to satandaki nango jamais que baloso tolo tout ça la po biso to nomona tozali ko mito di pana bata ko mitala biso moko boyete ke o boye to mona ka to ka batu mais eza gloire nzambe donc eza ba œuvre na ye donc na yebilo na ko batu to tonda makina esengo pona makambo wana ezo comme ça batu ta façon de parler aujourd'hui ah bon nandenge bato bayebelaki pengani très sauvage na côté itali ya koyemba ba piercing ba tatouage ba suki ya moko kati ya moko tie ba blond na bino basi wana ba perruque et lelo tozomona façon zoloba bon nayebi te soko yamba Jésus déjà kala ou bien oyambi je ne sais pas moi comment vous avez l'information ou bien vous avez battu bien ensemble vous avez un style wana bilamba mekuse ceci cela quelque part boy kolobani dikamas bo pesa batu leçon nini o batu batika nango vous allez le parmi batu oyo botika génération o les zo matali ba ebike balata po boya ka pena ba style wana il faut texting fais ça il faut nini fais ça ceci cela. On peut dire aujourd'hui que vous détruisez quand même bande rebelle, bande rebelle hein. Faut détruire. Oui. Oh là là. Non. Omoni na oyeb sabino bande konanga na zongi li moke pour ba comprendre ngo malamu. Très bien. Ezalaki tango ainsi dit l'Éternel prophète ayebisaki mama. Alobaki makambu ebele la kati. Alobaki que nzambe na lola aza koyebisa ye prophète albi yebisa biso na landio bien na katiote obi que prophète abimisa déjà prophétie na yeke non boya na luki moko o ba voilà mais kaka prophète wana pourquoi pas sambela ki makambo wana elanda binoté l'air déjà aussi prophétie mais quand même il faut sambela po bana wana pe batambola bien non pona nini azotika bino bobeta ba tatouage il était au courant quand même moni nzambe question de curiosité otia tatou avant prophétie bima ou bien après prophétie tatouage wana ebima ezalaki après
tatouage prophétie wana bimaki avant tant to abana mikende la lobby prophète azoloba to abana mike na ni tatouage ni teinture en rouge vert na mutu ezalaki tozaki bana mike ainsi dit l'Éternel et le baka même ozana nous bébé même aux kati ya libuma maman na yo et si ba lobby ke maman o akobota mona moko za grand chroniqueur baba chroniqueur grand chroniqueur Mike maman ba lobi c'est bongo yo tango zokola yo yebite ko za chroniqueur e ko pesa o consulting okende nzela wana po mbilaka onzamba lobaki fo ekokisaba. Amen. Nasi boyo kinga bo comprendre nga. Donc nzambe na lola tangu ba yebisa biso to bazana look moko to zakino na look moko te. To akika normal nga mona muke na zala tatouage te piercing te. Tangu na iko zwa guana na zocha ba piercing na ngai tenti na ngai ezalaki moi même pengani na linga kina zala ba piercing wana na zala ba tatouage na zala na ba suki ya ba rouge vert po na bande ko sepela na bongo. Mais na yebaki na bosana ki que ezalaki etinda mina nzambe mutalobaki ke to zala bongo tangu siko epesameli bongo ezalaki nango bilaka etindi yo osala boye po nzamba yebi ke tangu yo koyemba okobenda bato wengi wana bomande kosala mon style na bino look na bino ya bolata ya kata suki ezalaki par ignorance to loba non ezalaki par ignorance non na bi e na yebaki te na yebaki sute ke professeur ne bimaka poto ki bana mikie tant on a comme otaba teinture na comme déjà ko pusana na comme dire que pour ça bande ko na si beaucoup comprendre tant on a qui moi na mukie prophétie bimi tant on est mikolezo le kozo pour ça la prophétie ba lobaka o yebino souté mais eloba maka o eloba maki ezala mabele fo botambuma yosko zo tambola na zo kende ba classe o komo tia ba teinture na mutu teinture wana tanga etindo tia etinda melo wana e mtezo ko conduire yo sala bo po boko yemba batu ba ko bimba look wana batu ba ko yeba ngo ba ko mona ngo ba ko ya epai na nzambe o bazala ki lolenge lokola bino bato ba ngaki ba teinture piercing azamutu ya nzambe penza bo sembo nyoso tu mais aslingaka luku wana ayokaka sonite ko yana église ko sambela nzambe po sinote ako luku ato bima so sinote ba pasteur ba ko bengana ye yango nzamba tinda ki biso na luku wana na époque wana pona bato bazaki lokwa biso baya epai na nzambe bandimela ba jeune bande ko ninga ba kozala look lokola ba pengani lokola Nathalie balinga ko sambela te ba jipa mikuse omi autorité comme ko latama ah oui bozalaki nango te voilà na ba sens wana mingi pe bazalaki nango boye bagi bango te po mo mona mokili mobimba ezate bino so bobandai côté ya maloba nzambe à travers ya ba œuvre na bino oui to bozali côté ya to ndeko côté ya nzambe to za ba look wana to ba bonyala pe na nzambe lolenge bozali nzambe na lola azala posa na ndengo zali tango zolo bandengo zali mutu azalaki na piercing abi do lolenge ngala azala piercing on a kende pa na nzambe donc nzamba boka mutu te tango ya zoko bele me pa na nzamba zo ya muke nzambe na lola ye muta décida na vie ya mutu akoma ko changer selon de gialenki akokoma ye moko mkomso alongoli piercing alongoli tatouage alongoli mais bozo bosa na ke mutu ana tchaki tatouage wana atchaki na nazamo sali monene na nzambe mais tangu wana bonde ko benga na batu wana bolinga bakota na église nzamba bonde ko mona siko prophétie wana tangue bimaki nzamba mona ka déjà o makambo ko ya dans 10 ans 20 ans abi ke tambi ko ya ba benga na moto o alati pantalon e katani boy mutu asali boy tikala sala bana oyo na bimisa bango batu wana tangu ba ko mona bazala lolenge lokola bango ba ko belema yemoka ko changer bango après voilà amen. Voilà, amen. Est-ce que déjà, à l'époque où on a, bon, il faut quand même un reproche, il y a des gens qui tala ba fille, tala ba toazo kosa na musique, il y a bon zambé, bazana onction té, bazo kosa biso, bazo troubler biso. Déjà quand même batouando au salon, ba critique, bien donc comme la bino non? Oui, ba meko comme la biso. Voilà, batouando ba kout bo ki na musique té. Aujourd'hui, tu peux sa bango, tu peux sa mo ki les raisons. Bato batreta bino de la sorte bozo kosa bozo na komo nzambe pokaka bato ba puye bino to pesa bango raison que baloba yilelo beaucoup ma musika te non tala le division et ça la non za pona bongo te wana za imaloba ka bato banda ikoloba mais kokisami quand même non ekokisami te non vous allez ensemble que tozali ma vous êtes ensemble na ndenge tali ya famille sur le plan artistique vous allez ensemble te omoni diable takara bato nyoso et lobi te maloba oba loba ki ba benga oneti bolobi boza ko bolakeli mais ce n'est pas ça on va décider la vie la biso makoma et ça la maki makambu ebele to akina ba attaque ebele tozala kina ba attaque ebele to yebaka déjà que ba ko critiquer pour eloba maki déjà
et le bamaka déjà que bako critiquer bino na look on nzambe akotinda bino bo bimanango mingi bakoloba mabe pona yango mais nzambe na no nazotala wana te bino pe botala wana te bo tchaba toyi na bino wana te po nzambe atindi bino na mission moko bosala mais na koyisa bino maloba na bango kokisami te pourquoi parce que nzambe alongoli don ya makoma te alongoli kabwana te likabwana molimo mosantu ezali likabwana bavoix ya koyemba makambo nyonso tout seigneur alongola yango te miango nde mopepe mabe ekoti ezali mpona mibeko oyo nzambe apesaki biso miango elakisi conspiration donc eza lingala makasi ya bible mpo totanga mi bapisome eza na bamo moko ya makasi na tokoli nango non matin ezalaka nango mais tozalaki concentré mingi na makambo toso tokoti na interview ezozapela temps mingi te koyemba mingi mais bozoka peza temps ya koyoka makoma babiloba boye te donc yo ozwi temps nango yango wana bato baoyoka ngai voilà yango na oyebisa bino bandeko na ngai nando banini on pesa nini explication ya niango wana eyaki mopepe po moto nyonso tuna mokili o nzambe aza koutiliser ye boye bango satana alalaka te Satan travaille à 24 sur 24 pe makata nimba katala la kate azotala kaka azotala mu colonie na rozwa bato yo na kase bango eza ndenge mo na ba prophète ndenge mo pe na ba apôtre mo azopela makasi na moto na nguya buku ka ina likambo mo moke akwei kaka na mwana moko ya 12 ans na mwana moko ya 13 ans akwei si prophète wana ko ngenga na molimo pona nini ekona ko lakisa ke na mokilo boza ko vivre zalaka kengelaka keba pour Satan à la vitesse ce qui ka kokwei au pengu ne logo moko tanga kokota ko détruire yo mbala moko ako profiter pour yebi ke tango nyoso to bandai ko lukayo abandai ko kokatoza kina moto tango yo kitisi moto moke ya kotaka bana nzambe biso makoma tozaki na mibeko epesa melaka makoma et le bamaka que bokoki ko sala featuring na moto te voilà tozoya amen pour soulever quand même Mambutali à featuring mais na groupe na bino ya makoma balobi soki lelo boyoka na lisusu te c'est à cause ya ndeko na bino petite sœur na Nathalie nde atika bino ye mutu abandaki koflotte la bozalaki na kati ya makoma wana amen esali ke départ na ye nde shit ya makoma okoloba ni par rapport à ça. Ouf, ce n'est pas ça. Bon, ça bon côté. Parce que tu es belé comme étant leader. Hein? Oui, oui. Normal, boye belé le quoi leader parce que biso makoma tozaki na ba stratégie belé. Stratégie na biso zalaki que to tchara Nathalie Liboso, pas zalaki mwana mokia zaki moto ya Sony mingi, soki azo yemba againga na kongana butu na moi. Azongi na sima akimi. Siko to bandai ko poussa ye, continue zoka Liboso andaki mwana moko Sony Nathalie ndazala moto ya Sony. Bato boye bangote biso na makoma to bandai ko yeba yango pona nini so to tinde Liboso abandai ko boya abandai ko linga to mo abata mi na sima ya Martin ti Sony anaki kolongwa amesani ko za Liboso yango bobenga ke bino bobenge leader mais eza malam e bandai obima bongo OK ce n'est pas grave eza kutu bien bino comme ça qui est leader ba biso to comme ça qui est to ngaki alongola Sony wana to comme ça ke kasi leader ndenge mo kilingi to lo ba bongo bon normalement ezala ki bongo te ezaki pour obimisa pour akimta Sony nakoyesa bino likamoko ke tangu Nathalie akomi bongo koyemba bongo na nzema mokili c'est ça ezali likambo moko bayebisaka biso toyemba na bato te na ebisaka prophète wana prophète alobaka na biso prophétie bimaka moko te prophète le même prophète non amen kasi angazala quand même na guide na bino a orienter bino oui si voilà ndeni atikaka bino au koto na jouer place wana pour déjà prophète alobi que non boyemba bossa la featuring na musicien mokilité wana ndi alobi bien bon pourquoi pas alobi que non bochaka ba pexing te non to lo bango tout à l'heure mon seigneur alobi na kotinda bango na look moko bakozana ngo look wana ko choquer mokili wana prophète tem talobi eza nzambe mtalobi na kotinda bango na look moko bakobima nango look wana ko choquer mokili look ngo yango na to boke mona ba pexing banini pona bato lolenge ndingo na babele mepa na Yesu Masia. Donc les prophètes ont balté que na pekisi bino lokola Seigneur alobi bon mengai prophète na pekisi bino botiangote non pour y a le prophète azobanga nzambe abanga malobe bimi na kati na ye e bi wuti pa ina nzambe na lola akobanga ngo azasula nguya moko ta ko belapso ke tatouage les armabe ata nzamba lobi mais bosala ngote non
tout le banding botia ba piercing nem bosala ba tatouage eza mosenga mi nzambe ezali eloko etindama ki pona senga meli nzambe amen ah bon mamozolo bozo confirmer c'est vrai ça papa omoni nako toza l'émission awa eza maloba oyo tozo ba bato bele bazolanda ngo très bien tant le prophète alobaki look wana bozana look moko look yango e ko choquer mokili mais mokili bazo bosana ete ye nzambe tanga tindi bongo ezali bongo atinda kyango teke poto tika na ba tatouage libela atinda kyango pona époque wana ba ndenge no lenge ya bato bazaki lokona ya biso baza ko banga ko ya ko sambela ko tosa kuko yoka ba prophète te ba belema et pas na yesu ba seba mona mais pengana za lokola ngai ati tatouage lokola ngai suki lokola ngai mais yazo kumisa nzambe sambela nzambe oh pourquoi pas moi alitangu ya ko bele me pa na nzamba ye nzambe moka bindenga ko bongola ye el balobite ke tatouage wane foti kama gravé et pising wane za libela na libela nzambe zalaki atindi biso pona batu ba bele malokola bazaki lokwa biso ba bele ma pa na ye po ba am babika am wana ba biki wana ye moka ko descendre ko petola batu wana akobongisa batu wana yango na yebisa bino ke look wana ezalaki etinda meleo oyo etinda makina l'époque wana pour na ba âme ya Seigneur Jésus-Christ. Voilà, tu as côté featuring Mandeo Loba. Ale tango Loba maki que ba featuring to koki koyemba e na motute e sengemelami que biso to di kampiko na koyemba oto zali koyemba nano. Magmutu ava koyemba na biso e senge to tuna molimo. Molimo kotuna ngo molimo batni ba comprendre te. Kotuna molimo ndenge nini à travers ba prière ou comment? Ou bien besoin na moto ba prophète ko évoquer te non pas du tout ezali basali na nzambe basali na nzambe bozana entourage na bino ba obo place bo sambelaka ba prophète ko tout na Seigneur ainsi dit l'Éternel nalingi na yemba na Dadou frère Dadou alinga yemba na ngai Seigneur est-ce que nakoki ko yemba na ye ou bien nakoki ko yemba nete yango na boyo karamate ya malamu na mokile lo biboye na Bible pe lo biboye que avo sala likambo il faut tout nanu nzambe tout à fait oui voilà avo bimande yoko salange mission au bonde le tuni na nzambe nzambe opesa onzela so nzele pesa mité o ko remarquer pe que pesa mité au moins ils a annulé biso epeki samelaki na biso to sala featuring na batu na tangu wana. Voilà, tout le bac ndenge Nathalie Makoma a salaki featuring na Weranson, je me rappelle encore une chanson UNICEF que je crois. UNICEF voilà. Donc et puis ça mela kité pas ensemble et puis ça mela ki nanute et puis ça makete soki to senga kanzela elinga ke pesa mela tangu sikoyo biso to so ba critère ni ne pesa mela il faut mutongo za la chrétien mutongo non otuni kaka nzambe comment non za pona bonté ezali kaka eloko nyoso na na ke de voyage otuni nzambe oyebi te voyage ngo bozana na voiture ben avion otuni ka nzambe nani Nathalie ndeko na biso asolola na nzambe na ndenge na ye parce que pe prière mususu za individuel asolola ki na nzambe na prière mususu za individuel non ezali asolola na nzambe na ndenge na ye te parce que biso na tangu wana epeki samela asolola na nzambe biseke non kende wana frère Weranson kende bosa na featuring so que pesa mela ki na nzambe mais lelo ndo mondi biso be makoma tozakaka tozakitonga tozala ba nungunu wana sala makite ba discussion na ke koloba ke na sens que tangu e buki mibeko wana tangu akeko sala ngo to boyaki na sabino vérité bande kolanga bolandanga tangu akeko sala ngo biso famille mobimba to boyaki yango groupe mobimba to lingaki te to biteke to boyi ndeko mobali atuna ki likambo wana non to boyi featuring wana molimo pekisa ki biso donc epekisa meki biso to sala ngo nanu te nzela epesa makite omoni nzela epesa maki te ndenge so ba pekisa ko kene voyage te nzela epesa mite tika ndeko na ngai soko ke okokutana na liwa okokutana na problème oloba anzambe nanga pano salinga bo men nzamba pekisa kiyo cause ya séparation na bino eza parce que amen nani ndeko makom ndeko Nathalie asala ki featuring na bon eza peka cause wana karate ezaki pe na makamususu ke tango esala mi bongo akomi ko yemba ale satana eko kota nasi bozola na ngai bien satana eko kota na porte na ye ki amoni ke eloko epekisa mela ki bango moko na bongo sali yango akoti tanga akoti to komi susu koyoka na malamu te ke yo sali boye nini satana eko kanga leki na biso matoi e komi ke soko lobeli likambu ke Nathalie to sala boye non ngala ko sala eloko na ngamo ko boye na babengi ngana sala featuring na mutu songolo soko to loba no epeki sa meki ko sala likambu wana
et c'est ni tout na molimo pour na nini o sala likambo wana omoni muto azo kabino sute satana ya kambangu bandeko na ko kanga matoi abundi siyo mayele ozo basu likambo zo sala to komo sala makambo selon ton cœur pas ainsi dit l'Éternel siko wana ce qu'on samba sala nini atiki siko azotala est-ce que boko zonga na bososoli ou boko zonga te ba nungu nungu koti nasi bozola na komi ah non ngala keibo baba siko tunga kutu na zalaka leader parce que oui ba traiter bino ba jaloux ya non jaloux te bandeko na ngai jaloux te pas du Nathalie donc voilà ba traiter bino pas du tout bandeko na ngai non 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 ezalaki nde to bandeko pekisa OK omoni sozo pekisa mutu oyo matoye kangami awoyoka yo to pekisa leki na biso alingi asalelo kwana amkolo to kangi ba krakate to kangi ba singatela kat na ndaku to lobake okobima te po yemba na mutu boete no bandeko nanga to tikiye asala sikoyo ndenge siko place wana tango to tikiye groupe sani to vandi nano to tala nano mo pepo oyo nzambe na lola to lela epai na Seigneur mo pepo eleka voilà et ça simple tozaki ba jaloute to pekisi leki na biso ko sala likambo te po pekisa maki peut-être te akomaki akoma na niveau ki amoni akomi capable ya kozala leader akenpe ko sala likambo capable te to ebaki mibeko mutu okutu azokende pa ya nganga et pas un Nzambe abikeko azoyebisa yeke koliaka mungu ate atosaka est-ce que zalaka éternellement bosa l'ensemble non ezalaki bosalaki to comment parce que là ozolo bakaka no mulimo quelqu'un peut awi kolongwa ndenga lingi non mais il faut na ngongango kokati ngongango salama pas tangu makoma bobandi na motango bobandi Seigneur alobi ce n'est pas encore le moment nzele pesa mite tant nzele pesa mite mutu abondela kaka no neti yoso ba ebiso nzele pesa mito kende poto obondela kaka kolela kaka po nzele fungwama nini biso moko pe tozalaki makoma nde tozali bon toza nzele pesa mite na likambo osala ba featuring to bandika ko bondela to bondela ti mokolo nzaba loba mutu boto sing mutu bo David ayepa na biso to yemba to tuni obo yemba nae nzele fungwami biso to bande toza bato to tambola kana molimo il faut to sa au Seigneur akoloba po oumela na mokili po oumela na banzembo na ye soka lobile soto yemba na frère David to yemba na ye soka boya boy pourquoi toza pressé ka photo yemba na moto wango on nzamba apesi na nzela te pourquoi ozala na contre yango po ozala besoin de succès ozala besoin on peut dire aujourd'hui que Nathalie Makoma osa la fierté à famille Makoma na musique yo ya komi nango tozomona ba piercing e komi kutu nde ya somo non eza fierté te asa la fierté te non azo honoré ou bien azo déshonoré non déshonoré l'accent ko lingala na faut le pas lingala pour monde no ba français ngalo ba français te na ba azo pesa vraiment le kumu te na famille non azo pesa le kumu te parce que na yo samno vérité naza contre les kinanga taza le kinanga mwana mama nanga na ko sepela malamu ke ayembela nzambe ke ayembela mokili o bozo mona bandeko na ngai nzambe alingaka te to adorer biloko eza ko monana o ko adorer mbongo o sali nzambe na yo ozo ko kumisa mobali surtout mobali na nzembo na yo mwasi Seigneur alinga bongo te bible bila biso ke to adorer kaka nzambe na lola tango oza ko yembela nzambe na bosolo na bosembo nyoso nzamba ko sepela na yo oza ko tonga oza ko nzamba zo ko baba bien fait na yo na kata livre des souvenirs ozo ko komisa nguya na ko tombola susu bolokumu na nzambe mais ozo yembela mokili nzamba ko tuna ona sima oyembela ki mokili bokumisa kingai te obanda mingi ko kumisa mokili ko yembela basi mbongo bozuike oza na mbongo ava mona ofoza na mbongo fo monana donc nzamba zo sepela na ngota ko bando na yebi yo te kende kuna ko boka na moto yo moto na mokili olulaki mokili mingi yango mawane za na biso bande ko na bolanda biso tozali contre leki na biso te mais tozana mawa pona nini to yebinde bible loba bokumisa kaka nzambe tata bo adorer aucun maître moko na mokili aucun nzambe yango wana tozana mawa wana totala kasuki na tala sali eloko mo muziki atondi susu ba pacing atondi susu ba jipa mikuse ba kilote et ça la biso pasi mais na moment to benga oni sert a pengu ko non bo tiene na mabondeli erreur minima mbindo to tiene na mabondeli biso to bongo minima mbindo zo ko conduire muto za ko mbana milimo ya mbindo sert a pengu mutu so azana milima mbindo otobenga wote ka koti ba diable milima mbindo ça veut dire que diable akomi ko manipuler ye akomi ko sakana na moto akomi ko sala makambu moko oyo nzambe asepe na ngote oyo ko choquer batu ke batu ba finga nzambe
o ba ba ke oh mais muto pa ko mutu na biso ah moni non voilà ce que ça la nzambe mawa et ça la nzambe mawa mingi bande ko nanga na ko senga bino kutu bobondela mingi pona ye po esprit o eza ko landa ye o eza ko linga ko manipuler ye ko manipulaka ye ke lata boye po le baka au moins otindo lata boye lata mukuse ouais ça c'est bien OK oui ah ça c'est bien yo mon hôtel na miroir tu vraiment au pesa kitoko ale temps wo bimami so ba oh mon dieu donc na tindo na erreur wana voix oyo yo kaki ya mabe yango mte tindi yo bongo biso to okande mawa ndenga komi ko ya grave bokanisa te ke eza volonté na ye eza yete mutu soki apengi donc eza volonté na yete non Nathalie onga na yebi on nzambe atindaki biso na likabo na prophète o molimo na nzambe lobaki na prophète eza Nathalie o wana to sala makamwana OK bande ko ngeza yete Nathalie aza motu oyo nzambe atindaki pa yembela ye ayembela mokili te yango bomona ke ata yembeli mokili ndenge nini nzambe otombola yete OK pour nini aza déjà na tatouage ya nzambe babenga ngo ke caché ya Jésus-Christ de Nazareth il faut qu'on adorer un seul maître Jésus-Christ de Nazareth yango mona mutu mususu azalaki na musique ya nzambe akomi na musique ya mokili ou bien azalaki ko yembela nzambe na bosolo bomona ba axe na ye bomona façon na ye mokolo o akopengwa bo comprendre pe mbala moko tant ba clip na ye échanger et le belina ye changer comme koloba lokola yanke koloba ba parole moko zo choquer batu au mona mutu alobi oh azalaki non na mokano na nzamba comme ba bon veut dire ngai bon comme oh mais mutu asambela ndena zo loba akomi bo azalaka boyete boye ba ke déjà mutu wana atenga donc ce que tanga tenga mi bo sekate bande kolanga kutu bolela eza mawa na nzambe ke na mutu o asiko penga mwana abungi tango azonga kezaka feti monene yango na bonde la mi pona Nathalie bosunga eta no ba bosunga ye bolo baka oui to sunga ye mais ko sunga ye ndeni tango la bo yambira ba émission boye bozongi saka ye mingi bo baneke ma sœur biso to yebeli na nzela na nzambe na ote oui parce que biso on a des bits tantôt que za famille chrétienne amen na kande tsiande on a ndeko na biso ndeko na biso Nathalie Makoma maman papa bazolo banini et surtout que yo nengo kota na bozindo ya bonzambe mais fort on est déjà bossali pour Nathalie Makoma ouf ah donc fort nanga moi so na lobi ngo na ko ba ndambu na ko ba nyeso tout est est-ce que mabolongo na est-ce que la la kanzala pendant 10 jours pour Nathalie a changé ton ndenge nini bande ko nga to sala ki nyoso pe to zo sala katile lokolela na ko puka mabolongo na na se butu moy ko le pa na nzambe butu moy ko kila bilei ko boya ko lia ngonga nzambe obeta na ebite mkoni akobeta na so continuer kaka kolela kaka po ezo ya kaka grave et comme tina moment moko mama na tata bazolela balobi oh ni bon mama na papa na bi mama na tata boli misaka po to ba mi tata mama papa mama papa et comme na moment mo baleli ke kolela ke pona nini Seigneur ngonga no kobeta mkolo nini tina ngonga oyo ti lelo kaka oyo mwana biso azongi kaka na makolo na ote koyembela yo Seigneur pona nini mama moi azolela biken ngai na bokola ki bana oboyete yo olobaki Seigneur okobatela bango bakotombola monene na yo okokomisa kombo na bango grand mais likambo euti wapi place côté linzabe kanga porte mama lela ka butu moy mais siko esengeli na moto oyo a komi na niveau wana ayoka akoyoka nini na ba prière na biso nyonso ko taye vraiment na ba bondeli mais batuna moki bazo sepela susu ko bo yamba ene ba mission bozo ko komisa sur likambo wana et pourtant boyebi bien que azali chanteuse chrétien atamba lo bebi mama be na mabela munone ke non na yembeli nzambe na komi ko sala mokili musique mokili pona za mbongo na na lobi na ndoke nzamba pesa mbongo te soki Makoma lobi abimisa biloko nzamba ndenga pamboli biso ba misuba fongola munoko ba lo ba solo nzamba pambola ka solo eza bilo to nzamba tutomila kisaka te po epekisa makipe na mibeko komila kisa komi tombolama po nzamba ko kitisa yo wana mututu ayebi yango so mitomboli nzamba ko kitisa yo to la kisaka te po to la kisa pourquoi parce que epesa biso le kumute et repesa même absolument nulle part ezaka biloko mokili pour la kimia ona mkana kimia mais jamais to ko ikolo bakena komi ko sala musique mokili pour na zo mbongo pour na sala loko na pour na lemba ki bande ko na ngai eza malamte et amalamte c'est faux eza ba œuvre nzambe te wana maloba nezo bimeza nzambe te botia na prière voilà tout mona ba photo mo etamboli ya mobali ya Nathalie JC
babi Nathalie Mtakanga qui photo a posté en internet surtout que bino boza c'est mec je crois c'est mec voilà boa c'est mec comment la photo wana est-ce que on les a qui milimo mabezo na ndeko na bino tendengeni oui bien sûr initi kuna loba mingi ouais c'est le longa bomoni ngai se pengani boyeba ki na yembela nzambe na filmer mobile na ngai azana douche ou bien azana na cuisine na lati kilote mukuse pourquoi na ça bo comprendre ba moke pengani atengami d'accord ko sali kambo te mais na oyesa bino botia na prière ils ont normal te bozo mona ndé niveau ezali kokoma niveau on est là kisi que bo yika peza piko na mabondeli bolela mabolongo vraiment que moi na moko na kati na bande baloba ke ozoboko na ba meme na yo 10 moko alongwe moko abungi mbakendaka ko luka meme wana ti azonga po bakoka po motema ndiko zana kimia te ndenge Yesu Masiya azalaka Yesu Masiya alingaka jamais mwana moko abunga alingaka te mwana moko abeba akokende ko luka mwana wana kaka fa zonga et puis pe kozala fête na lola nazozela mukolo wana ti lelo oyo leki na bisa zonga azonga makolo nzambe bato bota la biso tokom dia ko chiter bato bota la biso balobi bazoloba ke pengana osala hypocrisie na émission na ba propos na ye lokola yende mo santu lokola yende vraiment là la Jésus Christ départ yande kuna yo ndenge lobi atengamaki ceci cela amen siko bino moko lebo kabonaki bino bato boyambela ka boyamba penda Yesu Christ comme obikisi na départ na bino na division na bino na séparation na bino elo oni penda bosalaki bon toi que ça l'album Révolution parce que olobaki ke banda nana kenda ndeko no Nathalie lo ni asali zo salaka zo raté alors bino pelo ni bosalaki bon biso prophète ba prophétie zo bima makambo tu zo bima lo pena bosalaki bon biso tozalaki na break na tango makamone bimaki et komaki et décourageaki biso makasi na likambo wana po toyebaki ki sali mabe tout ça soni pe tout ça qui pose muke la musique malgré ton voyage qui peut tu m'as voyager qu'on continue qu'on voyager tout ça là c'est maintenant que ça la stop pour la pause voilà tout ça là qui et c'est un qui muto a commis que ça là Yadouma a commis docteur en Angleterre il y a tout à l'heure businessman ça là business na y tout ça là il y a Afrique Ernion surtout il y a Martin à sa propre a commis que ça là occupation na y non musique est ça là tout ça là mais tout ça là ka musique tout yemba na église tout ça là programme tout ça l'album asike ko ya album na 2019 tout ma comme ça l'album to bando ça là ndenge nini ba plan toujours ezali to zaka toujours na chaleur ko yembela Seigneur et ça ce que makambo ekutani na biso tozo bundana na makambo wana sikoyo et puis pe tozo lela butu mo nzamba sunga biso na makambo wana eleka kilo wana ke et comme ça ki biso ke natala sebe po boye elongwa bon tant on a pépé samaki bande ko nga ngai siko na eko koma na eko tomber malade ah bon voilà ok merci à tout va comprendre nous avançons petit à petit vers la fin de cet entretien et toi aussi ça n'est le moko on a tout mieux parce que là au bêta qui on ça là quand même pas si mais na ligne to clôturer na dernière question là avant de chuter na batutu ba ta la biso amen programme ezanini to yebi ba pengani ba sala makambe belé et après idée za susuni vous pensez ni makoma ou pengani bon makoma toza ko pass ko kanisa que to sala album moko to yembela nzambe les sous oui pourquoi pas bah non facilement société bah mbabi sauter facilement pourquoi terrain comment un peu glissant le lot Kinshasa le lot très compliqué bon tu embarabino bien compliqué na batu le lot très compliqué oui d'accord et comment compliqué na batu mais nzambe te nzamba bi bozongi su boyemba biso tanto ya to yeba ite ke no terrain za compliqué to yeba ka to yembela nzambe moko a osunga biso na selo bilaka na ye il fallait kokisama pour n'orier sabino makom ezala plan ezala ba makambebele auto sala mais yadu makoma docteur ezali eloko moko eko sala ma ndenge ezalaka te ke tozo sala album mingi et aux années tout sali moko après 2 ans 3 ans voilà l'absence il y a Nathalie quand même non tozo prier Nathalie azala mais aux Andés il y a comme les infiltrés non koloba bongo te poso ndo ozolo babongo ozoko komisé soka lingaka zonga azoko makena ba benga ye
ce n'est pas bon. Les bozolo ba awa mutasale featuring na we ranson c'est là. Nathalie peut déjà ndenge ozolo ba keno milime wana ekoma pour orienter. So bon tiens ndenge nini na bi orienter ko na kopanda nga milimo na etre mi so bi milimo ba ko kasaka na tala comme na milimo moko no ezali nde erreur sata na zoto ko attaquer au moins ndolo ba Nathalie sto a eu un choc et ça les passe non faut pas ni marquer même vérité ba ni marquer vérité na bi le kilanga bangala za milimo on va bongo ba ni marquer même moi vérité je sais bien que la vérité blesse alors et vous ça la ndenge nini Botia bozongsa Nathalie ayemba na bino aussi longtemps ça déjà affecté na makambo tali ya mabe. Non, rien n'est possible na miso na Nzambe sengo na moto oyo abunga kinzela azongi na nzela. Voilà. Et là on va mkusa ngwana. Nathalie sokaye azongeli musique ya Nzambe. Ezali sengo na mboka na lola et sengo na. Est-ce déjà au courant? Bon, to sona na Nathalie azali ki na biso. Non, aza déjà au courant que bongo sala eloko mo ya famille. Nathalie ayebi ke makoma to linga to. Est-ce que biloko bino ba principe ou bien biloko bino bo senga ye parce que kozongi ça eza ke no fatika boy fatika mondo ifalo basu boete kwa yanke alongola ça asala boy est-ce que akosala yango tala biso ça osala yango déjà plana déjà papa mbalo planning déjà plana non Nzambe la lola sungaye Nzambe to sambela ka ya bongo la avec beaucoup de regrets nazo ba te na pas la regretter pour la cause la regret na la regret mawa quand même makasi bande ko nazo regretter vraiment na makambo esala boto nazo ba ke moto même na loi na Congo soko buki mibeko ba kangayo soko buka mibeko ya Nzambe oye ko yela o moto za pasi na oye sabino likamoko Nzamba asunga kaka tala binzamba sunga kaka elo bebele la kati po ngala ko ngolo bane ko lata minute ko lata kupa mukusete ayo kate mais Nzambe soka peti ngongana na motema ne yepingani mamuke pa benga mamuke na lata su couper ote pesanga pantalon normal pesanga jupe normal yubilo moko bata mokili boko kamwa donc voilà ce que Nzambe de mfasala likambwana ndeto ba ke maladie oyo c'est impossible na miso batu pas Nzambe za possible bandeko nanga oyo mutu alanda nota kilote top biso benga top na ndeto no benga oni libu mpolele top mukuse allez lobi na ko mulata normal ezaka kanzambe mutako ko sala likambwana ce n'est pas pengani ya duma ya tutala ya matako loba na ko loba tana tala ko ya album makome ko ya natala ye aroyana ndenge lolenge azali ndenge Nzamba bana biso boko sala musique na lolenge bozali yepe ko ya lobi ke non voilà révélation Nzamba biso ya lolenge wana non photo tu na molimo ko ya zu révélation ngai to zu révélation na to ke ko tu na scène to tuni Seigneur olobi et pas Nathalie atika la carte na kilote wana mais bato oyo ba o ba yeba keke atsaki na Nzamba comme na mokili luka na mokila ye nango est-ce que ça vraiment esenga melani na yo si Seigneur olobi oui on Nzamba lobi ata yo ata président ya mboka ol alobi on Nzambe alobi oui ya lobi non non yoka on Nzamba lobi po yem tazamo konzi na bakonzi le roi des rois président na ba président donc Nathalie royal lolenge na ye Nzambe muka bien bongo na to beta moment concertin to Nathalie royal na lolenge na ye coupé top aye to ça na studio toujours yemba aba to banda royemba to ça la ba prière to ça la ba carême ma carême to ça la wana ba prière to ça la yepa zunguma mutu na set boyebi ozokota na kati na tangwana ale lobi na ngo bo na ye ba studio ça na 17h aya boye jipa mulai relamba moko ça la botosi na liboso na miso na Nzambe bon est-ce que bolba bo chaka gloire à Dieu voilà capable na voilà to ko chiter na kine rapidement supposons que babengi pengani amen babengi bo sala featuring moko ya vite fait boyembela mboka bazuyo bazui Weranson bazui Jibin Piana bazui Fale Poupa bazui Kofi Olomide uniquement kaka pona mboka isa mambo ya ko adorer motute ceci cela mama mboka c'est possible na otuna na molimo ouais pourquoi na kende rapide pourquoi otuna Nzambe te poni bomo ngo kilo c'est facile mwana muki ava bima na ndako na tuni papa na mama po nini totuna rango po nini Nzambe te bon soki molimo lobi OK wana c'est bon soki Seigneur alobi nzele za polele kende ma fille
pourquoi na boya c'est que mais soki nzamba boyi to condamné na biso ba Marie Musamute peut-être que Marie Musamu yo pour son âme c'est Marie Musamu nzamba pesa ki peut-être même nzamba ndo pesa banzela soki Seigneur apesa yemba na bawera de seka boy mela boy non so nzamba pesa nzela nzamba ali akipela bata masumu ali akipela batu ya mabe ali akina bango mela kina bango te akibango pourquoi so nzamba ki kapona bata malamu mais lo bata masumba zate bato malamu na malamu kaka ayaki pona bato mabe alobaki yango bien na ye pona komema masumu komema masumu mokili mobimba bato mabe siko poni ni mutu soki abengi soki pauvre Marie Misam akenda koyemba na bango boyebi te ce Seigneur apesa kenzela si nzamba apesa kenzela pourquoi pas yemba na bango si nzamba boya ki andaka yemba te tango asali likambo wana mais ya biso makoma nzamba boyaka bozoko boko prendre nga bandeko langa biso Seigneur apesa kinzela te yango no moni fo bozwa mbata ya Seigneur yesi ko soka bomoni ayembaki nzamba pesa kinzela yo nanga tozalaki te ta nzamba oloba lobaki na prophète be na pasteur moko lobaki na ye po nzamba loba na moto nyonso voilà nde balobaka Dieu réagit d'une manière ou d'une autre amen naina loba avantage ya ba question peut takenga naza na tatouage na ngawa epsanga avantage ya tatouage na désavantage non avantage non pour avantage na que pour la nuit tinde que ça là et avantage na ezanga nini ko tia yango na nzoto pour na moni ope pana avantage na nzali bon na yebite na ko expliquer te ngala tianga na tango wana na linga ebongo ale zaki na bilaka soki zaki na tango sikoyo na linga ko tia te tango na peso te na bingala ko tia te sikoti atunika avantage nango yo tiango pona nini oh qu'est-ce que tu as tout à l'heure na lobi ke na tiaki yango na bandaka kolinga ngo na tango wana ali ezalaki nango bilaka mais soki ezalaka bongote peut-être na soki sur des avantages nango ezani l'air lelo connaissance ya bible koti des avantages nango ezani na éviter mais ezaka mabe na ebika tatouage mabe na ebika tatouage eza bien te sikoyo na mina na ngonga ona goko loba nete sona go expliquer mabe nini na yambi bon yango ezalaki ndenge mosusu yayo pesa ndenge mosusu yayo tie na ndenge na yo ngala tiaki mpe na ndenge mosusu tatouage na nzoto ya moto tuka na yebi nde nako répondre te mais nayebi kaka ke olingi naloba bongo te mais nayebi kaka ke eza sikoyo na selo ndenge moto etindami na ndenge na ye connaissance na nga moko bon nga nalingaka ngo ntango nayimona moke mais ezalaki nango bilaka soki ezalaka bilaka te soki ezalaka bilaka te na koko chango te oko chango te pona nini raison te nayebi te na ko chaka te na ko chaka te donc le bon na tuni buna bande la question na raison nango ke e bomaka ou de sala nini est-ce que vous permettre les lo moi na tia tatouage na ko permettre moi na ngai a tia tatouage te Ozo na ba doute méthode. Te pour olinga na loba, na olinga na loba na continue parce que na continue ko loba. Na olinga acha tatouage te. Soki tatouage wana ezali na ndenge mususu ke na yoki na prophète na yoki na batasa na Nzambe. Mwana na tiebo. Soki za netinda ma na raison nango na ndenge nango na kondima mwana nga tiapo ma Seigneur alobi otia. Que tiapo na batu boye po kende otindo na mboka moko batongo bazakala ba tatouage mais basambela Nzambe te kende tia tatouage po kende ko benda batu wana na kondima mais soki zaka na lengine moko na ndenge zanga raison ezangi loko moko te na kolinga te donc to lo ba d'une manière générale tatouage ezana ngo mabete mais ko tia yango alobi bongo tatouage ezama il faut ezala significatif ngo ba bongo bon na batu ba condamner nga ba landanga ba parents musu ba pexaki bana na bango bana ba ba pengani alobaki non en tout cas na yebi réponse ta ko pesa na te yanga ezalaki na bit mususu ezalaki na nzela mususu yango na tiaki yango mais soki ezalaki na bit wana te bandeko nanga ezalaki na etinda melo wana te ya Seigneur na luko bako ya po luko aleza ki ngala ndeko linga bongo mais ezalaki etinda melo na Seigneur mais soki ezalaki bongo te na ngai ko tiango te voilà question de curiosité voilà bando kuma boye prophète oyo a révélé bino o tangaki ya tantôt na début natango na oui natango aza vivant oui aza oui prophète aza oui après séparation na beaucoup temps déjà bon to aya kenda atika na Allemagne biso toza na Hollande mais toza na contact au beta tatouage non
omoni ayeba lumoni tango ya bimisi profession na classe bato bien tant profession ne bimi ayebi ke look mais ayeba ite ke ça ba tatouage bani effort nini ya sala effort olongola tatouage wana un jour non il a aussi l'effort mortel pour Seigneur mtotinda yo pour ça l'homme tolongola yo mutu fo longola Seigneur mtotinda yo mutu ata le belo longola tatouage yo so lingiango longola te so Seigneur alingi tikala etikala soki babelo longola singa na longola te pour na lingiango yo pozo longola te pour lingiango c'est ça ngai na longola nga vérité na sano bandeko na nga pengani na Sabino bazo ba pengani moi ensemble hypocrisie te na longola ngai na tikango parce que na lingiango nanu mais nga lingiango stute ndeni zali na lingiango stute parce que ndeni na sengi na Seigneur Seigneur Jésus-Christ mission otinda biso to sala ya ko tatouage ba look olobaki keto bima na look wana yo moko yebi ndongo bongo la bato Nzambe ayebi ko longola mutu posa eloko wana atanga tindi bino eloko wana ye moko pesa no posa bolongola siko Seigneur apesinga posa na longola oyo na longola ba pesa na longola ba oyo tatouage pe na za ko longola selon ndenge molimo mosato zo kamba ngai c'est-à-dire voilà pesiona nous te olongola yango jusqu'à ce que so apesi ndo olongola yango bon. Également aussi on a besoin Nathalie soit au pengwa nae parce que nzambe na ko pengwa za le kamususu on a nzambe apesi on mélanger likolo tatouage na ko pengwa et que tatouage le mususu ko pengwa pese le mususu auto clôturer na biso ah non Nathalie ko pengwa nzambe c'est pour lobi nzambe pas pese apengwa na ino nzambe pas to benga ngo ko pengwa na ebite ko pengwa nzambe tinda mutu apengwa te mais là mutu atambola abonné uniforme na nzambe ti a respecter ba 10 commandements nzambe ti wala za su nzambe tem tatindi bongo nzambe talbine te ka pengwa wala za babenga ngo erreur et puis satana koti na mama nzambe erreur yo ko sala erreur c'est là non ba tu pe ba ko sala erreur na likambu moko ya mabe yeba ke satana koti da benga ngo milimo mbindo kasi so déjà na sali so déjà na sali mutasen azate na mokili sali erreur déjà na pengwa ti mama na episo ko pengwa mais te yo ba isiko bi nzambe atindi Natalia pengwa nzambe atinda mutu apengwa na biteke nzambe na bindenga pengwa bongo donc tout le monde on peut normal jusqu'à non ça normal te jusqu'à ce qui mutu amona normal ensemble la te za mutu amona ka Natalia pengwi amona ngo za normal eza mutu ensemble la te et arriva déjà na vie na yo nzambe a frappé oui est arrivé na circonstance ni na makambo nini faut que tu mot français c'est pas tout le monde va comprendre français na ba allemand na néerlandais OK mboka tozalaki tozala droite to ba français OK pas de problème sikoyo nzambe afrapaka mutu oyo komiko cholae oyo komiko koma mutu makasi okomiko sala oyo nzambe azo sepela nango te wana nzambe afrapaka. Et arriva déjà la vie nangai. Ah bon? Na bomo nangai. OK. Un certain moment moko boye na ba mbula moko boye na koma ki le kola mocholi. Na penguite. Na boyi nzambete mais na koma ki mocholi. Okay. Mocholi yango ezali mo pepe mabe. O etinda ka mutu ki apengwa. Akoma pardon akoma mocholi. Na koma ki mocholi na liloba na nzambe, mocholi na nzambe na soki mutu aza koteya naza koloba mabe pona ye so mutu aza ko benga ngai penga ni makoma nazo silika eloko bande ko sala ngai na silika bongo na yebite eloko nini na ti lelo na kopana te pona ni na koma ki na niveau wana mais e babenga ngo ke so komi na faiblesse muke ya prière nde satana kotaka pona ko profiter a sala o nyoso to o yalinga ke sala po o ezala teke o zongeli su nzambe a obebisa makambo ebele pona yo koma na pasi penza makasi po chola nziko bo nzambe voilà yango na nzambe na koma ki na moment moko bandeko na ngai soki na yo kilikambo ne salanga kanda soki na okibongo zo salanga posana na loba mabe basali na nzambe bazoteya naza koloba ke bato na lokuta na zape na bazongo bateya kaka bongo bato na lokuta bato boye ba magicien nzamba bandai ko sepela nango te nzamba pesi ngai o na ndai ko senga na kati na ye mobali bana vie makambo belé o apesi nga voix ya kitoko ya koyembela ye Seigneur na koma ki kochola na kana voix na ngande na za koloba boye na komi kochola nzambe a frappa kingai pour nzambe vraiment bandeko nga frappa ka soko komi mocholi soko mo komi kofinga soko pengui na likambo moko ya nzambe a frappa kinga la maladie moko très grave. Ah bon? Na si boko landango na ba témoignage mingi na sali yango
na bandeko mosusu donc a frappa kinga la maladie na koma kinzambe ava frapper yo akola kiso na no keba na bandoto ebela banda kola kisanga que na komi ko sala likambo yo ye azo sepela nango te ya o bande ko langa bonekija kandoto te ndoto vraiment ezo lakisa yo ndenge etamboli na yo ezali na bandaki ko lota mingi naza ko saigner makila. Ah bon? Na bande ko saigner makila na ebité soki opesinga minute na loba ou bien na kataka ko na yo ka yo minute donc na ngala loba te to nde yo loba na tango na saigner makila na moni ngonga ici balobi abakse so minute déjà ngonga ici ça nini te témoignage to kena biso te nazo loba témoignage ya nzambe na lola témoignage za mulai donc na kokata onka na mukosi bazo landa biso koto penda baza censé otala biso témoignage vraiment s'il vous plaît 10 minutes ka un seigneur a frappé kinga la maladie na yesa bino bande ko nga ezali blague te na koma ki moto moko mocholi na koma ko finga na ko basona moi mosana nzambe na bia lokuta atika biso na nga ko yoka mate ya te ali nzambe tango na bandi ko lota bandoto wana seigneur azola kisanga na za ko saigner makila seigneur na kisenga na kat na cimetière na vandi na kat na cimetière na vandi batongela nga ndako nanga spécialement ndako nanga bakanganga na kati na vanda nazaka nelamba ya muke na nzoto na fukama na seboye neti moto ya mawa bakangaka ngai seigneur azola sanga keba na bandai ko sosola te poani sosoli ya mayela molimo ese elongwa kingai pona koma ki mocholi so komi mocholi nzamba tikaka atala so ko tuta na ndeto lobake mwana osimba moto tika ye azika po ayeba ke wana ezali moto bande kolanga tiba ye na eko bela makasi na kuwe yaki bameminga na hôpital tango bameminga na hôpital basalinga ba examen ba ekolo balanga que nazali na maladie moko ezali grave maladie yango elongolaka suki moto akomaka pali manzaka komaka pembe okomaka o perdre nzoto na yo na bangaki natali mobali na ngai eloko nini na eko ba eko yebisa ngai mama na loba malade yango sima kombo nango sima mais balobaki ke ozala maladie boye na lelaki mingi na ganga ki pensa la kat na hôpital ba isinga babi oza mutu oza yo moko te mutu ozobela maladie oyo bato ebele babela ka maladie oyo mais maladie oyo mutu akobikisa yo kaka eza nzambe soki biso ba docteur to kwa kobikisa yo te ti ba ekosala sub examen bamoni su maladie misusu ya mibale lisusu. Ah bon? Tango bamoni maladie ya mibale ba isinga balobi nzambe kamta koko bikisa biso to ndima nzambe te mais nzambe kamta obikisa otondima ka science ti ba ekotala ba na ekolela wana badi ko bondela nzambe kolela pa ina seigneur abikisa ngai pona maladie o na eko bososole eko ya omonde balobaka mutu so ba ebisio oza munene ozo kolia na yo mais so ba ebisio kake okokufa na maladie boye oza nango mutu akomaka tout droit so za ko tengama ozongi vraiment na nzela yangwana nzambe patikaka temps na ye atikela ngai vraiment temps nazo chola na komi kanda kana linga su ko prier comme d'habitude te so na ndo prier 5 fois une fois kaka nzambe batelanga esi na bimi na ngala ke ko tambola nzambe sepelaki na ngote pona o asala na kat na ngele ki monene et merci wana opesa ye nzangwana nzamba frappa kingai yangwana na isabino tango ba ko yebisanga bona komi ko prier makasi ko bondela makasi bande ko ngai na mobani na ngatika kingate yangwana bible lobi eza malamu te mobala zala yemoko eza malamu pete mwasa zala yemoko esengeli mwasi azala na mobali zala na mwasi na ye na tango ya pasi pe na bisengo bozala ensemble courant wana tango boza ensemble ko bikisa makambo bande ko nanga na bande ko mona kaka baloba kaka pasteur aloba mbango pona bala kaka bande ko nanga eza vraiment eza ko na sete moko ba beti na kat na libaye koti pour le meilleur et pour le pire mobali nanga tika kingai te ko soutenir ngai na ba prière ko soutenir ngai nazo azo ko sokola nga ndako ko suko sokola te bande ko nanga na ndako suko sokola te na ko suko lia te ba kisi ba pesa kinga 128 kisi ou bien 130 kisi ya ba carton ba kisi ya différent ya mikuwa ya makila ya ko lalisanga ko longolanga ba stress ke na mibomanga moko te posola pourtant na yoka ki kombo maladi wana na mona ke na miboma maladi ko yebisanga tango siko ba bandi ko lobela ngai bongo ba docteur ba lobi bongo ba kisi ba pesinga ebele il faut la mela kango 2 fois 3 fois par jour na zo mela on a meli na cotisation na me carbon ale ba suke bande longwanga na mutu ba manzaka ko ma pal bande ko ngai tangu sikoyo mobali na ngai to komi kolela nzambe ayokela biso mawa ayokela ngai mawa akanisanga mobali na ngai la kinzambe la lola kanisa mwana no ayembela kiyo yango na fo kozala vraiment na ba misala
nzambe otala misala na yo ndeko nanga ba archive nzambe fa arotala ka eloko nini osala pona ye nani osunga nani pesa nani batela nani eloko osala pona nzambe po nzambe akanisa yo na mokolo na pasi so nzambe no côté ndeko nanga ngo mona ka moto akufi po nzambe atali abi natinda kina mokili asale eloko te lelo azobela nazwa molimo na ye bela sala boye na sala boye bela atungisa mala maladi wana po ayeba solo ke nazali le roi des rois po andima mabe ya salaki nzambe na ngatika kinga ité ba pasteur bazalaki pasteur de la foi évangéliste Roger Baka prophète Makasi Mangala na Bima l'église passe na Sambelaka na batsali ya Bima nyoso na Molenbeek na Bruxelles église ya Bima batika kinga te na ba prière babanda ko ya ko tinda ba prière ko bondela ko lele pa na Seigneur ba ono belanga tout bela yambola babenga ngo yambola mabe osalaki na yamboli na lobinde na bande ko loba mabende na bande ko sadela komaki mwana lendo so lobile nga pengani non ko benga nga pengani te bande ko dans la komaki vraiment méchant na maloba na nzambe nzamba frapper akingai yango na bana ya nola ki na lobeli mabena nga na sala ki Seigneur ay ko sunga nga na sali pe ba sacrifice bande ko so ba isi bino sala sacrifice ko kansa ke te ke pasteur wana ausenga po yiba yo ba ope ba yiba ka baloba na bosolo te nzamba ko juger bango ako frapper bango mais bosembo so ki balobino ke malade za ko bela diabète prostate barème bakambe belebele bo sala sacrifice nzaba lela nzaba yo kamawa en tout cas ndeko na bo douter na ngote za vraiment likamba solo na sala ki ba sacrifice ndenge na ndenge na lela ki vraiment na makolo na nzambe toujours nazo ko rappeler nzambe na yembe na kiyo na yebi ke na koma ki teti limbi sanga Seigneur na koma ki mabe na koma ko loba mabe limbi sanga na lela ki to mam wana sabino makamna ndeko la mingi ozwa biso temps OK to kata nzamba yo kibiso nzamba yo kaki kolela na ngai likolo mabonde liwala soki na leli kaka anga na kokufa nazamwa na mukeboye nana banda na nga nzambe utikinga mobali na nga so afongoli télévision pasteur de la foi en tout cas faut la vérité ezate que soki ka osambela na Bima ozolo bakaka tumsu basunga ke otanga bangote pozo kanisa ke ba ezala babe non église ya Bima to lobaka nyonso ba pasteur basunga kinga baza ebele soki pasteur de la foi atei na mobali na ngai na bina mobali na nga na kokufa pasteur de la foi no tei pemba moko to ba fongola télévision obana nga fongoli de la foi TV maman pasteur de la foi tei atuzala maladie ndenge nini atuzala cancer atuzala sida atuzala prostate na diabète yeba ke nzambe na lona zali tondi samba na kondima mona na komi komona ngo bizarre comment ça ce kana lobi likambu na leli mobana nga fongoli télévision totombaka la pasteur de la foi totombaka prophète abengi ngai ma sœur longola si souci ezala ngo pona malade nzamba ko batela nzamba ko sunga yo non ba mais bato bazo tombeka so nazana souci na likambo bango pe balobi ti to hika ki piko na mabonde libande ko na ngai parce Seigneur a touché ki ba pasteur wana pasteur de la foi yamba kinga na pete ti tozo ki numéro na ye na zui numéro ba évangéliste Roger Baka bango nyoso tout batonda ki na mabonde li pardon pona ko sunganga na ba prière sorry pona lobi mingi ba sunganga na ba prière ebele bakomi ko bondela pona ngai ko prier pona ngai ale simanango ba ko yebisanga babike ma sœur oza vraiment na kondima ko lela mawa na nzambe nti nzambe ayoka ki kolela na ngai en tout cas bande ko pon nzambe ayoka kolela na yo ezaka to lobi nzambe limbisanga na betaki mutu na zoki mosa mutu limbisanga bo non esenga vraiment na motema na yo ba sacrifice belé pour nzambe atangisa prizoli na bileli na yo esengeli vraiment osala ba sacrifice mingi sacrifice ola na mabele osala ba carême ozosunga batu bolingo ya bosono ya intérêt ke osali yango kaka po nzamba sunga yo ko lobi yango arobika ozongeli suma be donc nzamba kotala pe etamboli na yo plus tard soki na bikisi mwana oyo azonga suna mabe soki na bikisi mwana oyo azonga susu akochola susu kombo na ngai donc il faut vraiment convaincre que nzambe ke ya solo vraiment mwana oyo andimeni na bosolo ya solo bandeko na ngai tin nayi ko kende na hôpital ndenge zalaka ba suivi ba docteur ba otalanga soki manazaka maladie ou bien maladie et comme ndenge ni niveau nini po ba yeba pona kende chimiothérapie donc ba kolongola eloko moko na nzoto nanga ba bombi na congélateur soki na frigo ay ba kokisa ba chomoko na nzoto nanga la ba zolo tout ça là ezo sokolanga makila lokwa dialyse na se ba bi dialyse bato bazala maladie ya rein les makila fo sukwa makapo etonda babete ziko ba cho wana fala na kende na niveau wana na komati ba kisu wana ezalaki po nini bandeko nanga
ba docteur ba pesa nga ba kisi wana pona ekomisanga tina niveau moko boye pona kende na ba chimiothérapie po bango ba mbongo ekota muto akenda na chimiothérapie pona suke longwa ba kotso na machine ezalaka mbongo mingi siko ba docteur ba poussaka ba va comme na niveau wana ba poussaka vraiment ba comme na niveau wana ba belaka ba kisi belé po kende ba chimio po ba dike so kekuna et provoquera sous maladie et ko provoquer sous malade comme sous pale baby so ko kufa ngasko na comme na niveau wana te ti comme na ngonga mona boya ki ba kisi nyoso na lali na lamuki na bina mobile na ngai na bi lelo na komela su kisi oyo te mobile na ngabi olingo kufa ngabi na komela su te mabongo na zofuka mabutu moyi na rebondela na 4 banda minuit 5 heures na on la teso na limbi muke na telemi nzambe yokela ngabawa nzambe yokela mwana lo bango ezate na nazo ba muke po kolisa kondima ya bato na muke na lali na limbi nzambe petola ngai nzambe yo petola ka makila nzambe yo petola ka mikuwa naza koloba butu moi tin mokolo na kenda pa docteur ba docteur ba isinga babi maladie za soute ezai maladie ni Olika na lo bakaka sans tabou bande kolanga batalinga balade zate balobi ozana bonne santé madame nzambe la yo sambela kaza nzambe biso to kwara na science mais nzambe o asali na kat nzambe to benga ngo miracle nzambe asali lolo to betana maboko amen waaw nzambe asali lolo miracle na maladie ni nzambe soni non malade soni za non nzambe abikisinga na maladie ya cancer ya makila cancer ya mikuwa des maladies maladie ya cancer ya makila au monde obi bikisaka te ndenge ba docteur balobaki mais lelo nazo sabino ba docteur wana bakamo na koma ki muke ndebo mona kinga na koma ka muke mingi ba mona kanga mingi ba mona kinga te suke koma ikolongwa ngai manzaka nge koma ikokatana merci nzambe na bikisaka solo nzambe wana ou abikisio a continuer toujours ko bikisa bandeko pe bazana pasi na moment où bazo souffrir na terre maladie donc voilà à protéger ba bazana santé à bien comme ba Ivipan à battre la bango amen merci beaucoup dites amen mon frère amen voilà to comme na biso na suka mais mot de la fin na juste na bandeko bazu occasion à terre biso ba rosala ndeni pour ba retrouver facilement. En tout cas, merci la bino baba landi biso naza kondima. OK. Et témoignage au penza et touché bateau bongoli bateau mitema et nongoli bateau na molili et comme si bateau na lumière, c'est ça le Seigneur alingaki pour na tato la monene na ena yembela ye. Pardon. En tout cas, nous sabino on a contacté nazo luka producteur o akobimisa album oyo pour ko remercier Seigneur na santé apesingai oyo ndenge na komi boy na komaki vraiment na ba 40 kg 38 kg na ko muke vraiment makasi on dimate ke wana ngai va se retrouver encore pengani donc miracle nzamba salelu amen oyembela on pena na kati na yembela na kati nzembo yango wana ba ko contacter manager Yves il parle pesa numéro 089 ozaga na tigo kaka 089 vous mettez dans 96 44 747 besoin numéro YouTube bandela na bango attends bandela kaka donc 0243 89 96 44 747 besoin manager ou bien attaché de presse. Azam maladie azo sunga ngai na œuvre na nzambe na manager est-ce que yesu ko est-ce que vous purifiez déjà kosane vous purifiez ye amen kona ko batege na ko batege na yebi nzambe yo ka yebi nda kuti saka bato so bazalaki senga ki boto na salamate merci beaucoup na ndengo ya mbinga lelo merci et ça vraiment plaisir ya koyamba pengani na nous surtout bossala pour Namboka, nous surtout bossala pour l'Afrique, bossala partout à travers les pays, à travers le monde. Et c'est un peu vraiment la émission. Merci. La bandelle encore, on a vraiment très flatté, il y a vous recevoir na plateau merci. Mais ceux qui producteurs il faut avoir des critères ou comment ceux qui font le média bon vraiment au côté national ils ont la production il y a qu'on fait le média. Aux autres producteurs non? Oui, non, nous producteurs. Ceux qui font le média à produire ça peut aller.
omoni na option na lobi boloba ngana oloba ebele na roboya te mais nakotuna molimo bandeko na ngai natambola un peu clair na roboya te tokomi na banini ebele maison de production tona kofi central f victime ya fali pupa so baye oui porte eza nango ouverte ou comment porte eza polele mpo na moto nyonso na moto nyonso tokota nafongoli porte moto nyonso toya dadu dedone bato nyonso to baye na suka na ntango navandi natuni nzambe nalola napona nani entre na bango nyonso tu wana oyo nzambe akotinda nga kende pa ya dade so nzambe ainsi dit l'éternel so nzambe alobi ayebi ntina bokasa te ke so nzambe alobi bongo omonika nzambe oyeka nzambe alobi nakeba non il faut natuna nzambe so nzambe alobi vraiment nakokende aproduire ngai makoma mais so nzambe aboyi na olobeloko te. Tout est bien. Mais la porte est grandement ouverte. Donc, vous contactez le numéro de PCB à Bobenga, Borozoa Pengani. Amen. Ce bolingi ba production, bolingi bo sala, bo produisez na côté tali album. Amen. Elle est là, elle est présente avec la grande famille Makoma. Vous se retrouver bango davantage. Encore merci, encore une fois d'être passé dans mon émission. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Merci à toutes et à tous. Derrière la caméra, la prise de vie, Peggy Bokele. Qui assume du côté de la réalisation. Je dis encore merci na bandeko tout bazana South na Afrique du Sud wana na moni Papi Boza Monzali PM Fondation. Pourquoi pas de penser na ya Bostongiama moto moko bien, ya Bostongiama moto moko bien. Et je dis comme ça merci à toi, celui qu'on appelle Christelle Blanche la terre électrique, na PC vraiment en beauté. Ya Gauthier Mascotte qui nous suit depuis Londres, na PC vraiment big up naye et moi na combo Raël Levan de Mawissa. Raël Levan de Mawissa. Amen. Na PC vraiment beauté donc petit nabiso donc moi na ngami balé. Moi na mi balé. Il y a des personnes à 20 ans. Ah waouh, félicitations. Merci. Nzambe azala toujours na yabatela et donc il y a mon forme ba rappeur Voilà, merci beaucoup. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir. Bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes.
Africa Elengi TV, la magie de l'info.